Chers téléspectateurs, les amoureux et les fidèles de l'émission Star en ligne. Star en ligne, ya lelo gloire mix a mbelibino tampa d'Angola, mwana oyo a vibra na Angola. Utaki ko sala featuring na kalatena artiste oyembaki Kabelo kuna kaka na Angola. Lelo aza na Kinshasa pona ko développer son na ya sika o ayembeli ba Maniema. Ava Toyo Kaye, Boye Baete, Tampa d'Angola, za artiste moko talentueux, Atomtsami na niveau, Atomtsami na makamu. Vraiment, ça me va déjà pe, Azo lande la makamu ne pour na clip à bientôt. Azo la publier na ba écran na bino pe na ba internet, beaucoup na clip na pe boye ba savoir faire na. Sans plus tarder, tout sur la Tampa d'Angola. Tampa d'Angola, bonjour. Bonjour. En Tampa d'Angola. Okomata mongongo okozala vraiment yo na émission lelo ndeka ko pesa ka sentiment na musique opesa pe sentiment na émission oyo Tampa d'Angola sango nini omemeli biso bo sango aka biloko ba Maniema minyolo bato ezate na yeka nena sango ndeke biloko ba Maniema biloko ba Maniema ngoza biloko nini moto to nini moto ti biloko ba Maniema po ozala moto za taxi men ozala kuma chariot biloko ba Maniema wana biloko ba Maniema nde mutu ba mema donc biloko ba Maniema chez au raisonner bango yembeli bango vraiment avant to kota na moi likambo na mozindo pesa na moi elengi moi séquence biloko ba Maniema to lobelaka kozala taxi men oza Maniema ozala DJ Yemi esengo tenga makwa donc ba dunyo so esengo tenga mo mata na taxi tenga mo mata na we o tenga mabiloko ba Maniema yenzo tu biloko ba Maniema emiting fo tenga makwa donc biloko ba Maniema ngonde makambo dogo na memi na kata kin bana kin do bokota ba téléchargement bo télécharger biloko ba Maniema donc tu voulais la nzoto douleur nzoto te bino bo boule nzoto passe quoi ba Maniema ba olé la pona boulot donc biloko ba Maniema donc vraiment ayaki na émission Star en ligne pour na bo pesa confiance pe bo savourer chanson oyo babengi biloko ba Maniema bozo zongo kaka awa na kati ya émission vraiment Sam Vangu na régie akobongisela biso biloko ya ba Maniema bokoyoka yango bokolanda yango tokokole yango na émission bozana no extrait biloko ya ba Maniema tolanda. Chers téléspectateurs, ça c'est Tampa d'Angola fumo batang wambi Tampa d'Angola moi Katapa je suis le géant héritier Chicago biloko ba Maniema enzo biloko ba Maniema on a réussi biloko ba Maniema oza la taxi man oza Maniema oza la piante oza Maniema oza la monta oza Maniema oza la moutapousse oza Maniema oza la chariot oza Maniema oza la DJ emiting esengatama emiting maloteri chabo emiting esengatama emiting esengabayaye sasa Tampa d'Angola iya toke Chado Bumamabe Chado Mana Kobela Seki Mbaka Papa na Christophe Mbaka Alama Fungu Shasha Bama Fungu Chacha Eba Papa Tulunga Angaye O Madana Moto DJ Esenga Tama O Madana Taxi Esenga Bama O Madana Yes Mama Esenga Tama O Madana Wawa Toke Esenga Tama Anything Lola, Tampa d'Angola fumo batang wambi kwangolo zonso
Natete, Babine, Biloka Bamanyema, Metroba, Oasis, Biloka Bamanyema, Caleb, Couleur Willis, Biloka Bamanyema, Matete, Mangwantu, Biloka Bamanyema, Barumu, Dingabwa, Mapaka. Voilà, ezalaki bongo biloko ya bamanema, une très belle chanson boyoki yango ndenge nini ezalaki epesi esengo na bamama Jeannette na Allemagne, epesi esengo na papa Martin Vangu pasteur amune na mboka oyo, epesi esengo na Laurent Pambu Gomez, Lori Pambu Gomez depuis quelque part, epesi esengo na Pavodi Ndonda. Vraiment nzembo kitoko boye toyoki ndenge eza, mais ba congolais baza na instrumental na bomba sela yo sali style osali babenga ngo style ni Still nangeza Afro House. sali Afro House o bangolais na bato Afrique du Sud basala Afro House donc il y a dispo donc Afro House et bien Afrique nyonso. Donc toi tu bien Afro House équipé PIT. Donc tu peux c'est un Afro House. message nino ko opesa na bato oyo balingi bayamba ona monda a Bon message nangeza la ke musale za pasi. Donc on a beti biloko ba maniema. Donc bino nde batu nde bofulanga ba fanatique nde bofulanga na osenga bino boyoka bongo nyonso donc ebeta maboyoka ba biloko eza kuna batuni batu ba maniema bongo DJ ko azanani donc bino nde batu bopesa nga ba réponse wana pona ngezaka ndeke basi biloko ba maniema enzo biloko ba maniema oza la taxi man oza maniema oza la moto a pousse oza maniema oza la DJ Yemintu, yesenga atengama, yemintu, baloterie shadow, beaucoup de chapeau blanc, ba maniema bo consommer trop et ça l'a bien fort. Lelo oyena kinam toyambio tomoni ndenge makambo zo salama soki ozalaka na mwa souci bien dérangement par rapport ya carrière na yo ezalaka nini oyesa nini dérangeaka na musique. Bon, la musique, la minute le déranger ngaki, il y a production quoi. Il y a sans production moi et musique exacte base de production. Mais la musique nanga mona trop si nanga moko. Na pesa kama kampo ba kila ngwezali. Na pesa makampo na zwa makamu. Donc oya ko bima ka soutenir pour la minute manager azate ngamona obunaka na ndenge na ngai donc ndega ezalaka. Oya pesa makambo zwa makamu. Musique babota mana ngweza makila. Donc ba força na activité. Tokomi kokoma na mwa suka ya lisolo na biso poto yaki mingi promotion mingi ko binisa bana kini fo ba bina totikila bango pe tamba yo kalisusu ba maniema mais mokili kolinga ye ba historique na yo historique linkoloba oyo yo zali outa wapi ubimela ki wapi bandi muziki wapi okoma ki na Angola ndenge nini ozongi na Kinshasa ndenge nini po ba artiste na bango zo bima azanani. Bon ngai nakati bakina na ede 1 minute na mwana kini donc na komina matete to banana ba musique yana bakati bakini to pesa makambo ba Thierry Mugler to yimba na bongo ensemble ba sewan to wana ba groupe ba somalais na mbolo ko ifinuka matete to beta na ba Thierry Mugler après monsieur to ko ke pas Thierry Mugler so na l'accès yo ayeba yo ayeba tango yemona ka da sa frontière donc ayebi da ke wana ba somalais na mbolo ifinuka matete to longwana ne na ko tika nule na mataki mwa ba mboka bibana banini to ke ba braza na ke Luanda parce na pesa ki suma kamu na beti ba featuring na ba DJ na biso ba star minene pe ya Luanda kuna do ba guti la du game ba DJ procureur ba yebi ba DJ Lopele ba yebi do na kati ya Luanda basi sentira nzami na Luanda na ile c'est un merle bouton da kufi bi azana na bomo te wa DJ bouton da pour DJ Bouton, tout ça n'est base moko na ngana Monique na Luanda. Tchao sala chez Gilles Makaya. Tout ça na DJ Bouton, on a ngana obeta histoire nyonso Bouton tcha kufi, tito leli Bouton donc charge. Donc personnel donc à l'isola kama ka yo mo yebebele pa bazua banini yo mo yebi. Basi ka yo ngomba kama to lo babiloka ba maniema. Ofimise monter. Donc petit na go tcha ya mbeli. So repose à paix mon DJ Merlo Bouton donc charge. Ya nde to komina ba Luanda na yo pesa bon na ngali boso zalaka ai mi quoi na banole la mama quoi bon na ngali boso na yo ko beta pe na yo bana ba featuring te ma pe na Luanda ba lelanga fa na beti ba featuring belé na bangolais donc ba trombose za ba bloco ze belé
Ouais. Merci beaucoup. Artiste aza mwana ya papa nani na mama nani toyeba vraiment. Ngana nanga mwana mama Sele Mavungu. Mwana Barabas. Papa le seul joueur na kati ya mateto abeta ba à l'époque wana na vita. Ve Barabas mwana mateto nyonso wa yebiki Barabas joueur donc ngayo ne mwana na Barabas donc. Bozana makila a. Makila za ba champion kaka. Moi message na portugais be mwanzembo moko oyo yebaki ya portugais opesa moi elengi après topesa bambote to clôturer. Tatikema, à droite c'est quête, toda topatayi, toda topatayi, wo, tomola biyoko, wo, tala petit, maman, Emmanuel, Daouda Yeme, ça c'est Tampa, d'Angola, ponga na sale lande, fierté ya mboka nanga, nakacha bangula na beta aneli ngala, no bango ba, na bunela ka toujours RDC. Bango ba beta na portugais na ba bleu belonga na répondre ba shungu ba yebi na bete mama papa shikoti na lingale zanini tokima ba classe balanda biso ba piakola biso nini buluku tu mama tampa dangola bouge tous les mots piakola ba biloko wana dog ngande dangola munasala mwana jogo Barabas donc à l'époque donc. Vraiment, c'était l'émission Star en Lune, pour faire plaisir à tous mes fans, à tous les internautes plutôt, à tous les internautes. Joyeux anniversaire à Christian Kianzuluku, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Maman Rosé, nul n'est tard dans ce monde, Maman Rosé Vangu, anniversaire et utikoleka vraiment, na retard. Mungongo nanga pe lobaka malgré nul n'est tard dans le monde. Mungongo nanga pe et souhaiter Maman Rosé Vangu, joyeux anniversaire. Vraiment avant na pe sababi gap nanga na batu pe ba base nangai, Tampa d'Angola. Apesa nanu pe ba oyo bazolanda ye pe ba oyo basoutenir ye bambote po ete tokomi na suka ya émission Star en Ligne. Bambote nanga na pesa ba maniema nyonso ya Kongo ya Kinshasa donc ba maniema wana nde bongo na bino na pesi ba mbote nanga na sima na biso liboso Papa Samvangu donc le grand cameraman donc yene makamu na journaliste na biso na bosanité base ceinture nzambe na Luanda na bosanité boss abeda chou mabanga neza kuna na ole le nzambe le boss Gilles Makaya le célèbre ya yebi na kacha Luanda to bosanité boss Eric Mandala boss na leli le susu tote ndai maboko bank père na leli donc bo formula nzela mwana leka bo produit bo soutenir makambu donc to pesa ka makambu donc so bo siminga pesa la ka bien na bike belé na kacha bakina ndi ba découvrir ngani sikoyo donc ba mbote na bino nyonso mingi olobezate na mwana nga bébé chacha donc wana ma fille unique ba ka mi balé na ya na Anderson wana sanya bangole donc charge na leli kaka. Un grand big up à celui qu'on appelle Maman Gibel à Belgique, Maman Renaissance en France, toute ma famille en Europe, Maman Jeannette, mère babete la qui dit gloire ba diabo, mais alinka mwana na bango. Vraiment, il n'y a pas si mukilo, makamusu ceci ça, on a posé ça l'émission T, pour ça lubara kaka. Vraiment big up Thierry Migler, groupe émission Star en Ligne na WhatsApp. Na pesi bino news to ba mbote na mona kuna ba Princilia ya kapesa. Sam Vangu batu ba anime groupe na mona Pasteur Pétage. Na omona vraiment batu belé ba Denise, nazo mona ba Harmonie journaliste. Batu nyoto ya bazo tia pression na ba groupe à Gloire Mix na ba Gloire Mix officiel na Facebook, na Jeannette Kinam TV na YouTube batu tout ba soutenir chaîne au poeza la kaka. Nzamba pambola bino vraiment ngana bino to mona lisusu soki nzamba kozonga te na mikolo ezali koya. Bye bye.